La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Ezana mukolo moko nasalaka émission na lobelaka marambo Marie-Jeanne lelo ayo loba. Nasalaka émission moko mususu na lobelaka vraiment comportement oyo. Et yana ba comédien belé ba pesa ba position ndenge ezalaka ke ngana ba cook ngana famille bota et yana ba comédien ebelé ba pesa ba position par rapport ya ba mambo ba kuta nango ba comédien belé. Pourquoi na lobeli bino ke ezana ba comédien belé ba pesa ba position par rapport ba mambo ba kuta nango ba injure ba kanai moko ba nkomoko et pour ça ba comédien ebelé ba pesa ba position par rapport ya makambo bango ba kutana nango par rapport ya ndenge baninga na bango ba traita bango. La famille nauti ke la bino vidéo bolanda Marie-Jeanne aleka ki interview bolanda vraiment makambo Marie-Jeanne alobi na makambo mukie lelo batu bakoya ba fingi ba lobi mais makambo Marie-Jeanne alobi elobi ebele batu ba monike Marie-Jeanne bolola lobi makambo moko mukie mais elobi penza ebele séparation ya ba comédien ebele et outi na bandeko na bango ba comédien. Séparation ebele ya ba comédien, je répète, et outi na bandeko na bango ba comédien. Mais problème eza ke ba comédien ebele bazo kokate. Bazo kokate ko comprendre que séparation na bango et outa na bandeko na bango et puis et outa na ba fan o bazo ko accompagner bango. Félicitations à Marie-Jeanne, vraiment bravo. Na Marie-Jeanne, émission osali émission kitoko, olobi na o mabete, olobi na o bien, mais peut-être lelo ko causer problème, car pour na bandeko na bino ba comment oluka ba problème. Lele ko cause problème ka nde yo moko lobi mutako leka na TV alobi na ndenga mabete alobi na makambu na bien mais bato ba yamba likambu wana nde selon compréhension ya moko na moko o azolanda likambu wana nde yango nde zo cause ba problème. La famille na oti ke la bino to landa Marie-Jeanne to landa vraiment Marie-Jeanne bololé nga lelo na koma omona au mona comédien moko aye ko traiter rando na ye aye ko traiter rando na bango na sociaux et kamusanga lelo nde na koma mona ba comédien belé ba koma olanda ba chroniqueur et kamusanga au mona mutu pena comédien munene mais aolanda na ye makambu chroniqueur osala comédien munene aye pena bo azo swana na chroniqueur eka musanga yango mona loba na bino ba comédien ebele ba oyeba lisu ba valeur na bango te tant que ba comédien tellement ebele ba yeba ba valeur na bango te comédien oya na réseaux sociaux abandi na ekolanda ba chroniqueur aloba kibwe yepa ya bandi ko gérer compte na chroniqueur yepa ya bandi ko loba di ko régler compte ko finga ko loba eza po oyeba valeur na été. Na lobara lelo soba même ba chroniqueur o ebele bazwa occasion ya ko finga tope ya ko manipuler ko sakanela ba comédien eza grâce ya ba comédien mususu bango moko ba comédien ebele bango moko ba pesa ba chroniqueur pifo ba pesa ba chroniqueur temps ba pesa penza ba chroniqueur assez ya ko finga bango.
bapesa ba chroniqueur assez ya kofinga bango ba comédie ebele makasi ebele. Marie-Jeanne alobi likambo moko ya malamu ke kotala ke même nde bomona bango wana bazalaka na posa bazonga nde bazalaki. Bazalaka na posa bazonga nde bazalaki. Mais bafan deja nde bakota batia division. Yango wana bomonaka permettraka bango te. Ana posa zonga na relation malamu na muninga. Ana posa zonga na relation malamu na ndeko na ye comédien. Mais baobanga bafan na bango. Baobanga bafan na bango. Susi wana ezali. Posa wana ezali. Posa wana azonga pena malamu na bandeko na ezali. Mais aobanga bafan. Aobanga bafan na eba uloba nini. Aobanga bafan na eba kokondane ye. Abanga bafan na eba kokondane ye. Bafan na eba mingi bakoma banga kuta aokaso kwa soki aluki réconciliation bafan bokima ye. Po bafan nde bakoma kokondui bino. Bayoka ape motema pasi. Nzoka boyoka ape pasi. Na yoki onka pa Marie-Jeanne. Nzoka ba comédien pe boyoka ape pasi. Donc soit kabino pende bokabwana. Me bolukaka bobongisa. Bolukaka bobongisa. Mambo Marie-Jeanne alobi likambo pe sa position. To vanda na likamba pe sa position bandeko nanga. Likamba ko pe sa position na ba comédien etonaka mutu te. Combien de fois Marie-Jeanne aya awa rando na bijou la reine? Combien de fois bijou la reine aya ko finga ma? Combien de fois ba finga na awa? Combien de fois? Ba makambo elobama awa ebele. Baya Gabi ba pesa ba position. Ba bijou la reine ba pesa ba position. Ba mama Thérèse ba pesa ba position. Donc lelo esala mutu eloko moko te elongola pe eloko moko te. Soki Marie-Jeanne alobi oui alinga Bellevue, oui alinga Bellevue, mutu na ya lingaka même na monde à théâtre wana. Bako benga oyaka awa jouer kende koto jouer mais mutu na ye alingaka. Même na ba famille mutu nyonso linga mutu nyonso te. Même na ba famille otoza mutu na mtana mutu na lingaka. Enga pena niya ya na ngana mibale ebelaka bien. Nga pena ya na nga liboso to kotiara bien te. Nga pena ya na biso ezaka bongo. C'est normal. Bon, mon so to komi ko trouver makambu. Mon même na ba randa ba comédien oh. So lelo to komi ko trouver makambu nyonso normal. So ki lelo pena to komi ko trouver ka makambu nyonso eleka même na monde ba comédien, même na monde a musique kaka. So to komi ko trouver nyonso normal. Bon mona ke ba rando ezalate. Bon mona ke ba rando ezalate. Po mutu maka kotaka na mutu ya mutu pa kende ko koma filme ate. Mutu na muta koma filme na nde na ye. Bellevue koma filme na nde na ye. Sila koma filme na nde na ye. Ya Gabi ko le kana émission lobi ngana za bakouk. Thérèse ko le kana émission na za bakouk. Mais so Marie-Jeanne aleki na émission lobi ngana famille bota mafinga eye. Mambo ngonde yango tozo boya. So Marie-Jeanne aleki lobi ngana famille bota mafinga ekoti. Ba comédien, ba fan, ba commentaire, koloba. Na soni wana yango papa le akomi muta ya Jérémie. Likola soni wana yango lelo bomoni papa le tala bavande sika mona ba Jérémie ba otala match Jérémie téléphone na ye iPhone 17 toza 17h17 bango nyonso otali pene sika bavanda ki omoni ke muto aza mukolo na bango nyonso ka papa le bango nyonso ba jeune garçon bana mike nga mona mituni mais papa le avanda lisuta komaka et pas Jérémie et pas nyonso na koluka nini mbongo toni na mituni nga moko elekelanga. Mais c'est clair. Ce retard le bec non, papa Alain akumisaka Jérémie. C'est clair.
mais ceux qui boyoki ka Marie-Jeanne aleki na émission ndenga lobi ke oui ngana linga Belleville ngana Belleville eleka bien atakutu mwana wa mukie ayoba so atakutu mwana mukie atala tête so tunye Marie-Jeanne aza famille libota to abaku ko ayebso directement que non aza abaku aza famille libota po sila otika lobenga mate aotika lobenga Marie-Jeanne te et anderma on a Belleville akotika la ka kobenga Teresa te au moins lelo makambo est changé. Au moins le loba bongwana. Au moins le loba yokana. Mais tant que randa autika la kakobenga te. Natie la binono Marie-Jeanne. Tolanda Marie-Jeanne s'il vous plaît. Aimez la vidéo, partagez, abonnez-vous. Partagez partout dans Facebook, dans WhatsApp, dans Messenger. Partagez partout. Abonnez-vous s'il vous plaît. Tolanda no Marie-Jeanne et Zamalam. Tolanda. Mais après, tu as dit que fallait faire une peu comme les abakou, quand famille libota, yo to koyi besoin de pandémie. Ça va famille. Non, mais après, tu as dit que histoire sans polémique, toujours sur la biso. Pourquoi pas? Ils ont pas question de biso artiste. Donc ils ont mérité réponse. En tout cas, naza Marie-Jeanne Bololé na structure na structure nanga ba bololaise. OK. Donc Marie-Jeanne Bololé na ba bololaise. Voilà. Ah ouais. Mais en tout cas na sola bien na Belleville Kandi la patronat. Voilà. Et puis batunyo sa famille libota baza batunanga. Voilà. Voilà. Ce que et là plus à la biso. Potoko ça appelle ka public, te public ba mo ba yebi za bongo. Ce que là ça la biso souci. Apparemment, vu nos votre entourage n'a pas besoin de bangoté. Parce qu'avant, théâtre, tout le monde ensemble dans les zones dignes. Mais le lieu comment que non, c'est que on a place ce monde qui est place aux athées. Est-ce que au monde a été beaucoup aidé bangoté, par exemple, n'a pas conseil. Au moins, next ngande nazawa. Partout dans les cabayebi qui n'a vraiment problème té. Voilà. Parce que ce problème est linga dans le canal frontango. Il y a un évité un problème. N'a linga vraiment problème té puis n'a linga batuba se séparer té. Voilà. Siko toza na mokili. En tout cas toza vraiment na mokili. Soyo le baki ko peut sa conseil té non. Mais ça té que so moni mona okende ko simba moto tikika zika. Surtout que moto linga mingo linga pour mona etika ke dinda libulu oluka pour protéger. Mais ko pesa conseil que batuba kabwana ndelo to boyaka. Voilà. Bata maboki bayoka na ate. Moi ça me fait mal au cœur. Voilà. Na ka ngo penza passe. Mona ba guerre na bino. Ba guerre wani sala bien té. Voilà. Donc net singa particulièrement na comment même ko sende pa nzambe. Nzambe ti wapi. Voilà. To kende wapi na ba guerre. Là ba guerre ça ma ba ba keza na batu mususu ba buka kama bolongo na se pour na prier que si là ba tendance on nous mona mingi ba koma vraiment na intention ya koluka ba silisango mais là mususu o sali pa moko boye pour luka o sa relation ba jelio na ndenge moko ya mabe siko biso ba teti ba biloko na siko esimba te ah ouais wa teti biso ba teti sikoyo voilà donc so na B c'est que na B voilà ba mususu ba komisa ba tu na B mais zaka na B te voilà ba mususu ozaka na set ba pesio tendance oyo za ki na ngote je sais pas pourquoi parce que toza boye Laura voilà au monde na suyo kanga na mutu mo boye makasi kuna pe osola na mutu be batu nyonso peut-être ozape na bolingo ka ndé moroti eza ba parents na biso na ndako tomonaka oui na mama yo molinga ngate yo ezala nango pe to changer tes allois na tes histoire ba sans angote mais là au monde ce côté mo boye tant si yo kende mona salinga ke yamba mutu askiver bosani yo pozongisi parce que toi ba bébé c'est toi mikolo voilà donc tu vivre ka au rythme du pays alors au cas où mon beauté au cas ka oyeba pourquoi séparation wana ko kabwana wana au cas te uta wapi uta na ba fan na bino entourage to na bango moko le leader non en tout cas baba toute vérité n'est pas bonne à dire mais les asikoyo les ana ba séparation mususu surtout ba source à séparation mutu musu akoza na
mauvais cœur. Mutu mosusu aza na bon cœur. Akutani siko na mauvais compagnon. Yango wana baloba bongo. Oui. Sikoyo mauvais compagnon wana sikoyo baindu yo na erreur. Yo po kumbani nango eke bongo. Voilà. Moni nzela ezalaka mibale relation. Na jolie ça la coquette. Ata na linga o mime fo msu to vanda conscience okosa ngote. Voilà. Mo vandi le msu oh. Il faut to analyser un peu makambo. Na solane be ndeni alobi boy. Na ko luka pende una to solole. Mais na ba sambla moko elekaka na mondo. OK. Mutu ayebi ke asali penza ba ni diviser pour mieux régner. Mazo sala ba sambla moko hypocrisie. Ngaza makamsu se mutu aloba na tali penza ba bi mawa. Il fallait faire. C'est clair, Bolandi Marie-Jeanne. C'est clair. Ce qui le loba mi pesa pe ba position. Ba ma fingeleki. Ba ma fingeleki. Bomoni ba comédien. So ba tie pe na série na kibango moko. Ba longoli ka ba fan. Ba longoli ka rando. Bazongisi pe na makanisi ndenge bazalaka. Bazongisi pe na ndenge bazalaka. Ba longoli no ba rando moko ezanga mutuna makolo. Ba okende liboso ba progresser. Ba progresser. Mais basala yango te poani baotala ke esi na pesa ba matière ba ninge pa ba chroniqueur esi na benga bata YouTube na pesa ba matière ba ninga mutoto oyoka na nendeni esi na finga na tala hypocrisie na monde maboke et à makasi Marie-Jeanne merci de soulever point wana bazana hypocrisie moko ba comédien o baza ba hypocrite ba comédien o mona mutu muso ya ke pa na bien nga sana na comédien moko abenga nga pesa na matière ya muninga mais comédien wana basala ba vidéo na muninga batiaka na stati batiaka na TikTok o mona pena sali ba vidéo na muninga tie na TikTok mais no bi mais o ndeni abenga nga pa pesa nga matière ya muninga mais muninga ngo baza bien yaya na lobango biso ba auto zara ba pressa ba matière te biso ba auto zala wana te pona salir ba réputation ba to po yango te to yela réseaux sociaux to zala wana te pona luka ba rando na benga eno bindeko yo pesinga matière mais na mutongo na mona bino bozaka mibale pardon luka ba to balinga ba rando ngalinga na ba rando te ngalia na ngambongo salite te po na otala ke ba bien mais matière wa pesinga ya muninga ebomela pe muninga matière wa pesinga ya muninga et créer des ordres matière oyo matière wa pesinga ya muninga ebeta faux obité soki tokotelema na koyo sala ngote pona komba o tozobunda pona ale ya boye bino boye bisana ke ba comédien bana bolingo ya boye bisana ke ba comédien balingani te ba comédien balingani te intimidara biso na mboka ba comédien bana bolingo te atanda ba bolingo ezate tobandi ko bunda peuple congolais ko attend ba hypocrite na ba hypocrisie makasi na monde ana ba ko bomana na dernière minute ba yebi biso déjà Nicolas Succès obo banda ngo ensemble bobo sana ke boya ba nini boya ba répétition ensemble ba yebi biso déjà bobo sana na bino ke bo partager même bilamba ko lata na ba répétition na bino tout ça comédia bosana babanda ko lata ensemble ba li ensemble ba lala ensemble ba so ba telemi ba lobby so ba lala ensemble ba lata na ba bilamba nde bazawana metala lelo rando sike mema bango tala lelo motema mabe sike mema bango motema mabe futa te sensibiliser ba jeune congolais Marie-Jeanne alekini na émission alobi ne malamu alobi ne mabe te apesi pe conseil na baninga na ye soko lingaka mutamba mais boyeba ke kanda lobi e ana batu musu batiaka pe mabolongo na sie babondela pe pona barando wana
constant mutamba e ana bato musu babondelaka e pe na bato musu bakotela yango pe kisi e pe na bato musu bakotela yango pe bandako nganga ka pona barando wana bato ebele pe bakotela yango banganga bato ebele pe bakotela yango kisi bakitisaki dollar awa dollar ekiti partout ayebi ke biso nde towana rando boye fona kota kisi po bato balinganga fona kota ka kisi fona simba pena nakende pena na nyata ebele babongo ele babongo bokomela biso na bacommentaire to ya malamu mingi te botala esika bouta lelo Bellevue akoma fardo ya bacomédien lelo Bellevue akoma moke moke kofinga Bellevue bazonga boye bafingi ye asala boye bafingi aloba boye bafingi na koma mona ekoma lokwa réseaux sociaux nyonso contre Bellevue ngamona koma loba yango ekoma lokwa bacomédien nyonso contre Bellevue boye nde nini mutamba babomi ye misu mutamba matuli na komi komi loba e komi ba komi boye contre Bellevue boye ndeni Bellevue ngo asala bango ndeni na sala bango nini tout ça mais boye ba ke ana grâce tout ça o ezakati na ye cause nango ezani motema mabe progression ya moninga eswa bato mususu moninga ndenge azo progresse epesa bato mususu kanda eswa bato mususu po bayina ye po basaliri ye fo ba non nzamba yebi ka travers mutamba pays na biso Congo wana botala sima bozonga bato et vous allez bien. Merci beaucoup Marie-Jeanne Bololé. Merci beaucoup émission Kitoko. En tout cas, osoli na obia mutu nyonso koya kofinga na yo nyonso koya koloba yaya accepter na yo. Osoli na Kitoko, osoli na yo bien, osali pe émission na yo bien et l'équipe penza bien, ozala ki sage, olobi maloba moko o penza et toucher mitema. Ce qui toucher motema ya mutu te mutu ye kofinga pona ka motema mabende sala ba finga. Mutu akoleka ya kofinga Marie-Jeanne aya kolobela mpona ka motema mabe mais en réalité Marie-Jeanne alobi eloko mwa malamu comédien si apesa position na inutile ko cacher inutile ko wangana inutile ko bomba inutile ko batama oto yebi mutu to apesa da position toyebi ke Thérèse aza bakuku Maman Denise aleka na toyebi ke Gabi aza bakuku toyebi ke Marie-Jeanne aza famille bota toyebi ke Mami aza famille bota toyebi ke Mami aza famille bota ya kowanga na ezate ya kowanga na ezate tout le monde si va pesa position tobomba ngo wapi tobomba ngo ti wapi tobomba ngo poani mutu yonse si apesa position alors bosala ngo bien na RDC bosala ngo bien eza malamu merci beaucoup nzamba lola pambola ndeko zolanda biso partager biso na Facebook partager na WhatsApp partager biso na Messenger et eza malamu mingi nzamba pambola bino tokutani à la prochaine occasion soki tata nzambe azengite na bandeli toyaka wana pona kofinga te toyaka penza bela rando o biso pe to wana posa esila nango do rando o biso pe to wana posa esila nango lelo so tomoni ba comédien na biso bazongi ensemble et osala biso bien lelo so ba comédien na biso bazongi imagine dio wana ya bango nyonso et osala biso vraiment kitoko makasi posa na biso eza bazonga ensemble nde bazalaki bazonga ko tourner ensemble nde bazalaki attention ba kozonga ensemble nde bazalaki te mais kimia kaka ekota kimia kaka ekota mutu na muta ye ba valeur na ye mutu na muta mi pesa valeur mutu na muta ye ba nani o azali et osala biso bien lelo bobi pesa ba valeur na ba chroniqueur lelo bobi pesa ba valeur na ba fan lelo ba koma koloba ba chroniqueur aza muta koloba te mais ayepe liboso na bino pa lobi a diriger bino pe a diriger binope tala le moi jeune garçon au Sam pas comme pas je peux ma Thérèse yaka be bakepe be basali pe baseki ba fingi pe bato mais en réalité atala ma Thérèse na TV mso banda pe ko banga pe ma Thérèse comédien comédienne mutu pe no tali mutu na TV mais lelo mutu wana se laisser faire ko finga pe koti eza buzoba makasi za malola pambola bino tokutani à la prochaine occasion partagez les na Facebook partagez na WhatsApp partagez na Messenger et puis quand vous abonnez activez la cloche des notifications. Bandeko botuna rabiso
tout le monde a analyse no lisusuté exil botel la TV tout le monde lisusuté aux autres sur ba vidéo en tout cas a tout ko tira ba vidéo chaque jour nzamba sala donc chaque jour nzamba sala tous les qui sa journée morote sans que to ko tira ba analyse yango to lobaka quand vous abonnez activez cloche de notification pour cloche de notification ndeko sala prochainement tant que tout ça émission na biso okolanda biso direct mais si ko zala trouver biso directement qui kaka activer cloche de notification so ko activer cloche ou activer cloche de notification te ozala notifier te donc ozala notifier ceux qui ont activé cloche de notification ya on bomona na lobaka na bino tango zo s'abonner ko bosana te kende ka na ngonga wana ofinika ngonga wana o activer yango et ozamala et puis tie la biso j'aime aimer les biso vidéo toyo kango pasi aimez les biso vidéo soko aimer vidéo et kolongole le côté ya et kolongole bo ema kate ba vidéo ba tsaka ba buzo ba o ba sala ba mabuzo ba ndebo ema tant to ya to pesa ba conseil to sa ba analyse moko ya malamu et singela rape ko aimer vidéo et sala malamu mingi vraiment tokutani mbala ya sima na vidéo e koya boko découvrir ce qui to lobela nini et oza malambu nzamba lola pambola bino courage Marie-Jeanne Bololé courage na ba comédien nyonso oyo bokoma ba victime o lekane micho lobino ma bete mais bato bakoya koyambango bayambi yango mabe en tout cas beaucoup de courage tokutani à la prochaine occasion bisous bye merci beaucoup tokutani à la prochaine occasion ceux qui t'attendent Nzambe azongité aimez vidéo partagez na Facebook na WhatsApp yozamala merci. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.